Voilà donc, fidèles internautes de EHP Média, bonjour et bon week-end partout dans le monde. Vous qui nous suivez, vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Ouagadougou, à Paris, à Londres, aux États-Unis d'Amérique. Vous qui avez choisi Tonton de la presse congolaise, vous qui avez choisi Tonton JV, Juvenal Yabakibala, grand frère propre de Kapacha Vanderson qui m'y dort depuis Paris, laisse-moi de vous dire un grand merci. Vous avez certainement compris que Tonton est là pour l'actualité. L'actualité nous oblige. Des retours encore de nouveau en Angola avec Héritier Watanabe. Donc, mais nous débutons cette émission pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Bobson Yanzambe le Tout-Puissant, à celui qu'on appelle le Bibliothèque Internationale, joueur Ndombele de l'autre côté d'Angola, Balobiso Angola, au côté d'un joueur Ndombele T, c'est Mawatro. Nous disons un grand merci à Francis Liloko Flamme Olympique, à Willy Kalonji, à Rodrigue Boalankai Gwezabimelek, Kilo Onder. Nous disons un grand merci au boss Edo Amani, à celui qu'on appelle la mère des opprimés, Madame Geneviève Amani, de l'autre côté de Londres. Comme je vous avais dit la fois dernière que non, il sera mon invité principal, Neto Panzanteke, à qui j'ai dit bonjour Kunzardo. Bonjour tonton JV, donc bonjour Nabatutu Landangai. Général et Toumayo, quand j'étais. Donc on a commis Nzambo à Sala Likolonase, à Sala Pébicho, à Pesasope Malelo, Yinde à Sala qui est au Koutana Lelo, on a tonton JV, Topanza Oezoya. Je ne sais pas le week-end de tous ces émissions, tout aussi saté, Isaïe, donc Yekaka, et na Ngolu naye, na Kibonzambe naye. Et après ça, biso makasi ya roselisang. Voilà. Ça va? Oui, ça va par la grâce. Donc, si tu vas comprendre que toi, on a grâce à Dieu. Mais toi, on a grâce à Dieu et tout ok, bien, voilà. Merci beaucoup. Alors, Kunzardo, d'abord, de ton frère, nous avons Kunzardo? Non, vraiment, Nangai. Kunzardo. Non, on a besoin de Kunzardo. Non, Kumbuka Yasen, to Bulagi to Vandaki, mais comme on a vraiment. Gelo, on est un bateau, Gelo, voilà. On a passé na Kombo, Babota, Maman, oui. Kombo, Pena Babotanga. Il y a un grand prêtre systématique. Merci beaucoup. Alors, s'il s'agit de parler retirada, satisfait dans le groupe, il y a Team Watt, satisfait dans le bon Bozo Sala? Oui. 100%. 100%. Partout, peut-être, c'est pour la première fois. Toyambayo, dis-nous d'abord, qu'est-ce qui était à la base? Il y a Kunzardo, il y a Kolomba et pas ex-patron naïe. Tu peux se poser la question. Oui, mais attends. Non, le bac est attends. T'as un permis qui bon. Nous avons toi à mettre à temps. Donc voilà. Nous avons ta permis qui temps. Il y a un sponsor. Moi, il y a un sponsor. On a bien limoja yo. Faut le bien tes papa. Nous avons permis de vous battre. Oui. À permettre à mon soso. À permettre bétané, moi quoi ba sponsor. Le lengi pe ya kolongo lela. Nangai esenga kibongo. Et le lengi pe ya kolongo la. Ya Joseph Poakoma na desina na Sika Zala qui est le premier ministre. Esenga ifo bande kone ba boaki na libulu. Banyoko lae et tout ça permettre ki nyoso waneleka. Et voilà, Bisopé Nzamba permettre qui nous soit néleka. Non, on a fâché peu bongo te mais Senga bongo, voilà, ils attendent et bah comprendre qu'ils ont qui temps. Bon, on a besoin défendre cause nanga, donc voilà, qui naza animateur titulaire, micro nanga comment cause à la renasser. Bah comprendre. Et après, si on a besoin défendre bongo, après on a ba pésis, il y a aussi situation pour na likamba bongo. Faut vérifier. Et voilà, photo vérifier à Makambo avant et tout ça. Après, lobby tout, voilà, dans ce sens. Comme général, on a général et Toumba. Ozo et Anwap.
na animation ka ya mboka par rapport à qualité, il y a voix, il y a Poulinto. Donc voilà, moi short na biso simple boy. Bon chic, bon genre. Il y a n'enga parler, tu vois na biso tout penser tout ça, voilà. Il y a un moment que par rapport à animation, par rapport à tout. Il y a un moment tu vas habiter. Garçon on a faut Azala l'homme, il y a Poulinto, général Etumba, chef Yamboka, tout ça. Mais ça, le garçon, moi, on a parlé, Fumoma, Jidej, Muscador, Rose, Yaibsan, you know, Kombo, on a général Etumba. Aux oreilles, parce que Zalaga a capitaine, moi, Zalaga, on a yo. Te capitaine, moi, on a Masalanga Bercy. Faut que tu aies Natanga Batumba, moi, exactement que tu bombaka. Yakutanga déjà Babenga, général Etumba, chef Yambok. Ce qui batali concerne Bisso Yangola. Il y a Luanda. Pour comprendre que après Bonis Moko Bacha Tocha ya publicité tout ça la publicité à maison Moko ya Brazzaville. Nazalaka déjà commis benga général. On a coutu bercy to penser était na mutuna biso ki akoya côté biso tout ça. Voilà. Comme on a déjà ya général na kango avant, il est envoyé amoni que général déjà ça. Ngafuna la capitaine. Voilà. Yé capitaine. Ozalaka na ye groupe moko. Alungu ake maison mère. Ngai na yo toyebi ba makambo asala na maison mère. A papola ba animateur ya maison mère. Yonga na toyebi ke prince kutu alungwa po Bercy a papola boke Angola. A papoli subino. Et là, ça dit que premier voyage bo échoué. Ba partenaire idéal nenga lo ba partenaire idéal ba serbo credo ba tambongo ba yana première concert nde sali ke bozozonga sou pour la deuxième fois ndenge ni producteur ya so signé Atlantico talaka auto betaki eza nango même misal est-ce que ça même producteur t siko même producteur t mais siko producteur on a boye bisepe sangote mikolo poto na système ka ba koyoka sango siko fallait ba PCP sango ke to sala ki pia kana Angola na beta na ngana kenda pa Angola mais Angola engombi bongo na ona kenda te engombi we biso to moni lo côté wana balance na biso to beta musique na kokote la wata oui na kokomisa pe côté na nganda kunanga oui mais ngape na makambo ya zo sala ngezo kamusa na ngonga eloni wata osala yo comme dans 100 disques kasi na Angola ti ngana oyebso sko na Angola plein ya dégâts sécurité ezalaka na ngo pe to yeba groupe BCBG betaka ba concert chaque jeudi vendredi samedi dimanche ba rappel na disque té oui kasi te biso to ba to liboso à part vient na biso Kester il y a soka pe na Congo mais c'est le seul bateau to vérifier bien pour ngana ngamo mambo to vérifier bon après Kobima libanda ya mboka 100 disques c'est Goga vient na biso Kester à Paris et ça Gogan donc voilà 100 disques azo sala makambo oyo nga ezoka musanga non keso na sa nango ba 6 ans 7 ans makambo yazo sala siko nga na omona ngo 100 disques voilà faut ba comprendre que patron 32 degrés Costranos adana mambo yo ngano to beta après ba 20 jours to beta makambo mususu bat ba ozela to échoué mais go ganacha déjà ça échoué ngana animation na betanga na Congo Nosko bozo zela bongo Brandol masana ngai na ningaje plata ba animateur bozo la wana nini Esha donc toza wana pena toza obika nde to bwa na Congo te batu bazela biso côté wana kutu maintenant on lobike no animation ba betanga na Congo na ebite ozo se placer na catégorie ni non bato ba otala biso ba ebiki ngana na catégorie ni tant on a sur la tenue yoza catégorie tant on a benga général Etumba chef ya mboka et après ce que je ba vie na biso wana so kiti na génération nana leginga na animation so je ba vie na biso wana bango respect na bango mais tant bill to longa na ba bill oui tant na bango to longa ba sele yo tant na bango mais so ce ba wana tout ba kiti et place au comprendre que mutali kinga na kat na bango azate yo pena ba chayo na honorable oyeki bwana honorable
Lobeso bacho wana na Lobeso Lobeso grand animateur mais ngani to boka voix mon côté et ngana boka yeme ya boka ngate awa makambo ki camarade ya te makambo ya boulot camarade te nalobi ke Lobeso nga na kobuwa kaye mais ya boka ngate so po tuni alobi kunza to zala ka likolo donc ngana ye iya ko boka nga kasi likolo wana kasi ngona biso awa makambo ki camarade ya te comme lo ba makambo ki camarade bacha yo na ndeko na yo capitaine a papoli Luanda aller retour. Merci mwana. Siko capo. Tout dans siko capo. Na zaina général la émission. Oyambi pe na émission place on comprendre. Wana matsa na nga ya génération ya systématique ya ndenge ke soko zui lelo. Pombo etambula na dede on comprendre donc on comprendre ba moko animateur o ke suba sangisi bango mibale babeta disque moko Bob. Non batu balela ngo ti lelo Dio d'enfer na yebisi monde batu balela ka dio ya Bill Clinton na seleo mais animation ça dede place on comprendre que biso to ba grand na masa na ngana donc on comprendre que batu balela ka dio ana ti lelo pe biso to batu moko su ba ti album moko boye ba ti la to kena côté moko boye to beta générique ngana yesiko mais bo comprendre mon auto sala wana ndambu donc voilà ayebinga ngape na yebiye ayebi ki ekunzado ngape na koboka ki Bercy mais Bercy po sininga eloko ezo sala bango bambunda yone ni kanga yo signaka baninga me baninga ba signaka yo te ngana passe partout ebo Bercy likolo te Bercy a sa première voix ngana ténoriste ya animation pe na kitaka nasi équaliser il y a ça oui équaliser ngana to balini moko mais oh yebise ngana ténoriste ngana ténoriste yo o papula baninga ba papula yo oui na yebise ke ngana obokat et patient pambe azate pe concert bat babine mais ye kendesko ngamona souffra nango et ça passe au moment où on a concert bona souffre il faut grand prêtre nzambaya faut na solo là surat ya makasi grand prêtre kiti siango yebsa de matin moko zoka kriona na boka ye 3 fois na concert boki 3 fois ngasko na ngo ba 6 fois to bandela ngo pe na ndule donc voilà na sens que tout ça ya za se ngana za likolo voilà ngana oboka ye mais ya oboka ngate mais soka signé ngalo babuka ngo amana batu balo bakokite pona nini ya vona ete mais ngana ko signé c'est kende ezali na coupe du monde eza ko beta mabalobi ya ko beta na Qatar Kunzardo oro sa sélection il y a 5 animateurs au ba qui présenter Mboka Libanda Kunzardo classement ni yo sala tout ba bini Mboka ou azana genre ya animation ya bien to memae 5 était yonde entraîneur ba ko sélectionner balobi ga ne bazora 11 te mais yo 5 mais bazé belete mais au commissi 11 te yo suika na 5 o za balete o ya musique merci siko 5 kaka 5 kaka bazé belé donc so ngana milongola te yo be bicha sino so de micho de 4 sur la métier de Tigali 4 bah c'est belé yo siko zo cha 5 mais bah c'est belé ngabi 5 na ngabe na cha 3 siko 3 kuna cheku te belé o ngana do tanga wana ngana otanga net idede sina tangi mutu mona tangi net za 2 personnes te sina tangi net animateur moko net nga fochela nga de nanga donc ba oleka déjà donc Nzardo na coupe du monde wana ya Qatar Bercy mwana nani à part ba vient na biso wana bang ndenge to mona sike Bill Clinton c'est Léo Kunzardo otanga be Bercy mwana Lobeso Pota brigade ate Sarbatino
Sarbatino pe. Au moni qui est basé belé. Sarbatino, grand animateur. On a kutogolo bate. Nalela est fort. Il écoute, pardon. Sarbatino. Il est pas ça. Il faut 6e à Bakisama. Dans l'animation congolaise, il y a aussi des animateurs au Talakapeno qui n'a kanda muteme sukobi aibi ko bwakati basé belé mais to tanga te pour boya silika bato ba confondre ka succès na koyeba ko bwaka oui bato animateur musoko sa ne succès mais ayebi no bwakati mais ça la succès abita pe ba play kanga to zana bango pe belé ya ba calibre penal non abini sa pe mboka animateur à chance ouais bango parce que belé ba bima pe belé ba vidamba moko ba bita l'orchestre moko ba succès ba so bango mais chaibo mbu ba kenda pe ba poto bazana ba poto. Combien de temps yo ça na musique congolaise ou quoi animation degré na kumbeli na umela ndesko libanda avant robima dona ça na de na ba 7 ans 8 ans. Qu'est-ce que vous avez apporté dans la musique congolaise? Voix nangai. Moutino ça a la voix. Mais oyo apporté. Mawa, ça veut dire voix nangai kaka ndé na boire ba comprendre que je nous mawa trop. Au plaisir ya koyemba soit ya koboaka. Eza fo yemba na kolela be koboaka ya mawa. Plaisir la musique de animation mawa kolela kasiti mawa na koleleza ke logo moko loko boaka na de voilà na sens wana ndina lo o melele kolo makase papa o kena na bango likolo makase kuna bafose mbete kwe ba kiti kwala papa zola la kaka plafond de Genève, Papi James, Eric Mangote, Deborah Mampouya, Neige Pindi, Fabrice Mola, et qui a pété le plan, mon amour, dadadi, Nayaki kotela yo, nanda kozala kite, tokolove lobi, soki na yeli sosolo bozala kite, meme oui, uyuka. Donc ezalate na ba Congo na habité ni yango ezalate mawa oyo kate yo moko tina ma Eriche mazingo confort ayi ma tango boka boy o se rappela na nani musicien moko boye la rayo na vision tango zo boaka boy o s'identifier na nani bazebele tutu kaloji Bill Clinton c'est le Oscar on a ba vie na ngai na trop na canal ya c'est Léo non na bimaka te to ba na biso balabala moko ezape mabete to balabala moko mais omonite ki ngana za na mawa trop yaza azape na mwa mawa mais mawa na ngelega mwa trop po na za muta mawa biso lela mwa trop yo ebika et tout ça ngasko na olinga o sala plaisir ozongisi biso na batawana batawana skoye na biso na retirada oyo monde ya kozela ba honorable Bacha Yimbi ba Jires Peugeot papa Disquaret ba Miguel Bakinama ba Serge Bola l'impresa ba na messe saka na biso apo yesko na retirada non zo na beti na zana bilogo ya simanga na nzoto kwanzanga na loketo mama simbanga na nzoto kwanzanga na loketo mame santima ya nzoto ezopesa ngelenge ale kwanza mokusa na kati mini ukosoka te ukoyokelengi kwanza yango na katikati ukosoka te ukoyokelengi ale makakumbwa esemba wana na ki derrière toi na ye inoni bana bangombe mbainde na kopaleni okada nene na jango sanike mabo okada nene na apete jango sanike mabo ale ino bana bangombe bonini kenene keribeno wa poro isinala kenana kono kenda wo mokotoni kebe jano koto budi onana ki Nigeria ono pena na ki
emako asamba kporo kisinala janeneke kweya konana wotina kwenero woyo pita nala asamba kwenena kweno emako asamba kporo kisinala. On a toqué, on a ce qu'on a qui est derrière toi. Après, on a une piba prémisse, ni na biso, il y a sponsor, on a biso, tout ça là, on a. Yaka, kunzardo pesa yo mwa moko. Songa, Jésus de nie, se pesa yo mwa moko. Momo kongo nene, ezali bouteille, arno de mokende lo sako. Matinzo belo sako padumpeti ila kanza komba ole kukumu Jose lekemba yelelelele mama weva banakini siki koko mboke kufi basa kitoko bazali awa mibali kitoko bakoti agasongo ye awana pena Congo lo biteto tikele ako mi général ye pena général po mutali ki azate après tant to longo wana toye banzele baye bakoma na fest. Deuxième systématique. On a toqué, on a topanzi, on a papa Kima, Zongana, Koti Libala, Bangala, et tout ça, tout ici. Maman, to yena. Elo kwezo sala bango babunda kibombanda. Tela babunde pona zuaye. Elo kwesali bango basona ye. Kibombanda na ye. Mobali na ye. Alukela ye. Abunda katango nyoso. Mama kibombanda yo ale lala wanapav mama Jésus de nia salela ngobo yololo ale langobo papa Melina ale langobo ye ale langobo mwane na obeto ngobo beni mawete chukelo mboto na obeto bikorbisi do orgazi manatan yalinga babiloko yo yaniki mesa Tony Mbasi après to yesko la ba retirada moi partir à retirada ça la plaisir na bato tout ba Hollanda ba Gibi Kuku ba d'Alliance Mbambo bato ba chamatoy na salaka na ba master babeta mabe na sala nini goga na salaka na nzele litoya mibali aboya kategoga na se retira ngolele na se retira goga na se retira ngolele na se retira pour goyo je ne mens pas papa oki message wana te na zalaka na ba master babeta mabe na sala nini goga nazalaka na nzele litoya mibali aboya kategoga na se retira ngole na se retira goga na se retira ngoyelele na se retira pour goyo je ne mens pas papa Bible lobi sokeli boko some mayona kindumba kata wana babiloko ya na retirada sikoyo oh my god non en fait Nabi animation ba reprocher à bino na nini na animation ba reprocher à biso trop na animation bêtise donc yango moni na ye tant on avana na parler 11 mois 10 mois na ye penda nzamba yebisinga abi ndengo zozonga na musique il faut changer modi à penser na yo faut commencer à penser côté ya bato modi na ye nazalaka na ba master babeta mabe nasala nini go retirada nazalaka na nzele toya mibali aboya kategoga na se retira ngole oki message après na yeli so Bible lobi soki liboko ezomema yo na bondumba kata animation baba na reprocher biso trop lala wana pavu mama buzoba nga mom na boa ngo mais ezaki babozo baba na reprocher biso ezapela ba musicien mususu oyo yebi na ba groupe mususu babwaka ka buzoba tilelo oui wana siko ngai etake évangéliste ya systématique ya kini oyo yebi
On va boire à Boussoba. On va boire à bateau, Congolais, bateau bazala na Europe partout, Ebi, en Afrique partout. Puisque on a yé, na retirade na yé ka na tei côté ya. Pekisaye, 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 Kizamboka, pekisaye, pekisaye, Shalipa kalingomba na musika, bo pekisaye. Bopekisa ne mama salotie na mibali ya bato yaya mama moboti mobimba sia kaka bilinga linga ba mama baboya kokola yaya kaka bilula lula amona héritier wa nga sukongwe binite na tiki pena miziki nga pena fanatique ya bakri na yo nga faut cri na no convaincre nga il faut cri Yukanano, yukanzira nake. Pekisaye, pekisaye, pekisaye. Kizamboka, pekisaye, pekisaye. Shalipa kalingomba na musika, pekisaye. Bo pekisane mama salotie. Na mibali ya bato yaya mama moboti mobimba toke kaka bilinga linga ba mama baboya kokola sia kaka bilula amona héritier wata webisko noke mama bilinga linga abelaka OK non sko bien ma place wana oh mama te wana tembre na ngati oui wana tembre na ngati oyebi ke ba générique ebimi wana devoir ya kosala na retirada okoyeba non devoir ezate so yoki ka mama moboti oyo ezana meyana ba capacité ya ba animation na bango siko ba générique oyebimi wapi pena yo lobi pena non il a fait du bon boulot ça bien nyonso ndeza bien nyonso o babeti générique kima makambo te na kima makambo te siko bon nakoki meloko te bato ba comprendre que garçon force na yeza ko boya bato te ça la biso plaisir crini ni agenta misini oyo yebi elo moko boka mikolo nde na osepela kindoki na yo basalizo ouais donc omoni kindoki na yo basali soko na mutema mabe na yo mama basali soko sonde siko message te kasi yango na yeti tant on a lobi ke na yé na makambo asika bat ba comprendre yango ça me so plaisir cria brigade oyo eza moi aussi quand même na batant on a bende zaki na bando le orchestre to mena ninga ngo mingi papa pekiza banana yo pekiza ya yo bane pekiza bango bayo kakate afera ni yeseba okosa afera rando eza pe oyo katumba non de la mona animateur yemo kaza fanatique ya yeboko tellement na yamba yesu nda fungola nga grandeur nanga parce ya moto batutu ba yebe aussi identifier na ye sanga na biso na sel na oyo ka moto nga na ningaka eloko ne oya mais ezebele mais biloko ekota nga mingi ezebele siku eloko pene ekota nga elefona betaka eloko ne mo boye boto tindanga na WhatsApp to ebimi kinzonze ayaya munwe elelelelelelelele babiloko wana asepeli singa vela biso papola yo bi comme papola biso ce qu'on a bercé bongisela ye na bongisela ye nini elongo ne moko boye bongisela ye zelo yo kakasite mapata mama naninga kriona ebandaka mwana anabwaka eloko ya boîte noire biso na oyo abwaki wana otonga c'est trop vieille c'est trop kala nini mapata mama benda debi nango kampate nzambe sunga
Ah, merci. C'est Nzamba Lingite. Tona. Ma pata mama. Benda. Ninga skondinga bandango. On est bani pena flashing eta wana pena. Bon, na ba place na lingela kiaboka. Bongezelanga micro na mboga kitoko. Ya. Oh ya. Lele. Asaka nanga. Bongezelanga micro na mboga kitoko. Mais mon dia sinango na travailler bien mais on a travaillé ma pata maman mais kiminga. Mais wana penande ça va. So eloko modifier l'animation congolaise, c'est le ni no modifier. On a yena ngosika. Penser à kala ya boboka na bêtise totika na ye toujours côté ya émission pena fuleka eza message nanga et nzamba ibisa inga na ya na système ashika nzameni nzameni o ya sala lola o akelanga na yo apesa biso pema donc aibisa inga excuse kunzardo zonga na style mususu voilà na ibisa nzambe ngana ninga musique so na kosio mtakosa kwa zate samela na église tout et pour yaga donc Jésus Christ nga sambela wana chapelle de victoire ya apôtre Alpha Lushima on a pc mote na musique go église nyoso netisko na mikolo na kasavupo o église nga na bando sambela o epesanga force ya comité le manga moko ata linga na boto Sion ya pasteur apôtre Jonathan Mungali so betika Jonathan Mungali o comprendre muto yo apesa konzardo makasi jeune pasta mais soka vanda zotea ati ya net biso bateti boye biso bato l'animation pesa kana kisi te net nga rien animation kisi zate ozasi nga tina boka ba mambo to ekanga kisi te moi pe nandi ma kisi existe ka c'était que sataza mponzambe mutasala sata non c'est kisi existe ka nango menga nandi mango te po nanga na utiliser ngote voilà na animation bateau yo peut-être ba utiliser ngo ba comprendre que garçon na sankisi mais obinisa olega biso pourquoi voilà comment que na suka mais relation ni notikala ngo na ex-patron na yo Jésus Denias Mr Love on a vu na ngai nango na ba animation na yo aza toujours o changer o modifier kombote merci pour bato ba comprendre bato ndeko ba congolais balinga so bato mibale ba kabwani faut ba finga na biso sko sorat na biso bato nde ba finga ka biso to luka ka malamu envers bato vraiment to comment na suka to ko tilema alors s'il s'agit de retenir l'émission auto retenir ni non bato ba c'est la nini ba yoka idée sika ba yoka na kolesi mawale susko le ka ona bando bo bonne fête ici go yango bonne fête bato bo bina dans 20 jours so nzamba permettre pour mo konza kende déjà na poto koyemba et koyemba yazo yemba les 15 tozana Luanda to betela bana Luanda lisusu voilà et bato bazela kaka retirada ba osepela to sepelisaka bango to ba ba fan na yo ba otala yo na Luanda partout Tony Mbasi et masananga Christian Yum garçon je t'aime Yum je t'aime toujours masananga Christian Yum donc yeyoti on sentit que yonde tembe kasi bien bien mais tembe pe de au moins que to si c'est tembe to si c'est tembe tembe ko si la te tembe ko si la te jamais tant que Satan zo exister tembe faut ça là eza na mutu na mutalobela ka tembe sili par rapport à ko gagner pe likambone na banguna na ya lobi tembe sili netinga mais tembe ekosila kate po banguna misusu bo bando bakisa makakaka donc mutu wana aloba nepe mabete o aloba tembe sili oui aloba par rapport au temps misusu abeta banguna na ya silisa mais ezate ke yepe na vie na ya cité batu misusu ba kobo ya kunzardo que yo non na retirade ko sala rien ko retirer de bimi pena bo pa o juger bango sko obi bino de tembe sili bazaka na ngai litingi ngane na na kumisi mutu wana lobango mutu wa paloba mais yo bana to bani émission autant eloko na komona Dicap la merveille aloba ne mabete et venanga bokila lokondo wana pena ba côté wana
aloba ne mabete ba côté na biso aloba ne mabete aloba par rapport à Bunda Bitumba na ye a ebisi bato ya bundela bango tembesili mais basili peka ate na simane po bazaka ba otalele lokolo bia tembesili do tembe ko sila ka teta ke sata zo exister goga ni pe ayete ka abebisa bat boko mabatemba bi non ata yo bundo longi mais vie ezaka ezo continuer oyebinzemo bayemba moto na tembe akoya kinase nani me bayembela bino na Luanda siko mutu ayembaka yango mutu ayembaka yango mutu ayembaka yango ye pasana banguna na yete ah merci alors bato sko tembe ezanga OK est-ce que bato bada pour ça moi ba dédicace ou dédicacer bango na ba ko contacter comment plus 243 89 71 29 373 plus 243 89 71 29 373 on ozu général et tumba chef wa mboka biso loba toujours ka bien on émission to loba te wa yoki mabe alimisanga po Saint-Esprit mutuzo diriger systématique donc voilà c'était pour la première fois au participer à l'émission Tonton JV hein grand frère Kapacha Vanderson qui m'adore et Yuma Christian Tembe Gozala kaka mais garçon a bossé l'émission tonton je vais ayebi bossé l'émission donc nga artiste c'est tout ya solo oyebiso oyebi que Gozala ya solo faut les gars d'émission merci beaucoup donc oyebi voilà bon chic t'es bon chic pe aux animateurs systématiques so les gars d'émission te ba yebote animateur ba kuluna te o ba yo baby sa animation siko nga moko etaka évangéliste Moïse wana ba pasta ya molimo nde ba pesingana na capacité bato so batali na WhatsApp nanga ba comprendre so kozuka numéro côté na WhatsApp o comprendre que naza frère Moïse na tie Moïse ndenga kabola mai ba kozwa ntwaka. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter à tous les partenaires de cette émission, les partenaires de Tonton Juvenal, Kibala Yaba Tonton, la grande famille Kibala. J'ai dit un grand merci à Madame Benoît Ondongo, 4 fois ma mère Isbaka depuis Lille. Un grand merci au boss Gaz Ondongo, Margot Ondongo, Hermione, Chilo, votre tonton. Flat, esquisse, Flat Soleil. Bon soleil, donc place espacieux. Bon soleil. Na kasavu vous pena na coin donc na force wana na coin. Donc voilà. Côté baswa beno ba mami tuwe nanga. Olingo ya nzela ya boma esuka dans la boma voilà. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin. Balobi Geneviève, hein, Balobi Geneviève Amani, Mama Oyanga, Balobi salanga moi plaisir, salanga bena plaisir, hein, donc naneng ya mabete salanga plaisir. Moi retirada pena aller-retour Western Nignon et comme melange le repas donc et au salanga plaisir la mère des opprimés. Hein, Balobi, hein, Trarayo, la mère des opprimés. Maman Geneviève Amani, Ponce Morosole, et ça la plaisir, équipe Nango Yangoyo. Un grand merci à vous tous. Balobi Bato Toubana Rissi, au côté na YouTube, au Gweza Bimelek, Kilo Under, au la bonne musique. Bandeko nyonso balobi Patrick l'impresseur yonakata ya fruit d'ici ça la promotion en neuronayo babanderole matero ça nga plaisir to comme vraiment na suka na invité na ngai babi ba Willy Kalonje batutu balingaka tonton oyebi ezoba na zoba moto so raza ebwele pena kiyungu kitek oyebi ke basala ka buso ba moko. Oui, bato so baza bazoba yango na bwa ki crée moko fo diembela moto azana sensia makanisi ya bien. Donc on a diembeli goga mayele na mayele mutu so wa mayele wana pa mayele basala mayele moko yebi oui yawa jo ano mona si ma caméra pense Mogosole na tonton Youve tonton de la presse na Joana na montage Tracy Mbelenga Pro la main magique la main d'or Mbelenga pena fatika mambo kate logo te Tracy Mbelenga sikoyo bango ndesiko basolaka plaisir et à émission on a CPL vraiment Kitoko avec tonton Juve rendez-vous toujours balobi zala yo sala na yo ba 1 million de vies mais ngana sala 2 3 4 vies mais 4 vies wana zone Kapacha Vanderson azawana Serbo Credo azawana
les bibliothèques internationales jouant nommé la Zawana. Nelson arrive à Miami. On se retrouve à la prochaine numéro avec ton UV. Bisous.